masoni bangwana bayokisa masoni ndeko na ngai ozali na bafongola ou bien oza na fongola tala malamu la clé. Programme na biso na kombo ya famille Selema na famille Ngara topesi bino nyonso mbote deuxièmement to remercier bino na présence pe na volonté na bino oyo bo disposer temps pour na ko assister to pe ko recueillir ensemble na famille na yango na lombango topesi programme na biso parce que chaque organisation il faut ezala établie pour permettre à ce que tout tambola malamu. Premièrement tokobanda na losambo bambate esika bana nzambe basangani esengeli ete nzambe azala présent pour que a guider pe a conduire biso. Losambo ekozala cadré na pasteur Désiré, pasteur ya assemblée chrétienne de Itubi.
Deuxièmement, tokotanga biographie ya Motei na biso, photo yeba motonini o toye kosangana na pokwa lelo. Deuxièmement, troisièmement plutôt, tokota na témoignage. Tokozwa ba témoignage ya différentes personnes. Premièrement, membres des familles. Deuxièmement, bandeko topé ba amis à quartier. Troisièmement, amis et connaissances. Et vu que maman topé koko na biso azalaki chrétienne, tokozwa pe témoignage ya bandeko na biso ya église. Na yango bandeko oyo ba préféré ba pesa témoignage. Ba kokuta na biso poto classé bango na ordre pour ne pas qu'il y ait désordre. Quatrième point na biso, tokozwa mot de circonstance, topé oraison funèbre. Oyo ekopé samana papa Antoine Kibano. Cinquièmement, ekozala dépôt de J ou gerbe de fleurs. Pourquoi dépôt de J? Parce qu'il y a de cela oyo mukolo ya lobi dimanche, bakozwa tenter ya kozala na biso et qui va préférer basangana na biso mukolo ya lelo samedi. Nde ceux qui baza na ba J topé na ba gerbe de fleurs. Bako s'enregistrer afin que baya kodi ke la biso yango. Sixième point na biso, tokozwa mot de la famille. Oui, kozala dédié par un responsable de la famille, donc mon colo de la famille. Septième point, tokozwa mot de remerciement, pe kosalama toujours la famille. Et à la fin, huitième point, tokozala la musique. Donc nous avons de différents groupes, il y a Liboso et Kozala. Coral Métano, malheureusement, bazar indisponible. Donc, Tokobandana Bana, Topena Bakoko. Bana Bakoko va préférer pe na par na bango, va commémorer na danse, Topena Nzembo. Et ensuite, Toko clôturer na groupe ya Mouyene. Donc, programme la biso ya veille mortuaire yangoana. Sans plus tarder, tokobanda na losambo, ne tobengi pasteur Désiré aya kokotisa biso la ouverture ya programme la biso la prière. Quand le frère et le sœur se démêlent ensemble, ils habillent quand Zamba par la bénédiction. Bien aimé, toye kolela mowei, mais toye côté à mowei te. Ok. Toti ya kabato yo bazwami na pema o bazana bomoi. Wete oya kufi atangami ebembe. Ta kote ya yezala kalisusu te pela moko moto likamula biso lelo. Bongisa bomoi na yo. Wete sima ya liwa kobonga la motema ezala kalisusu te. Yango kangami so bisika yo zwami tozo bandana losambo. Kote la bojenda losambo. Ete ozomi moto ozomi na pema nzambe abateli okobata tongo pa commission na pokwa bayibeli mpe bazalaki na posa bango na pokwa lokola yo moni lelo moni eloko te bino nimonisa pamba yo moto omoni pokwa ozongisa lokumu matoni epai na nzambe oyo abateli biso mokolo mobimba mpe abongisi te tomona tondo ayesambela na kombo na Yesu Kristo oza malamu nzambe ozalaki oyo abateli biso mokolo mobimba mingi poto luka elongi na Nzambe sepela koloko banda na biso tosukisa na biso lokolo omega osika ya satana yango tobengi wa assiste biso na pokwa lelo tosengi assistance na Jésus Christ tosengi mouvance na yo tozala na yo na bomoko afin que nyonso tokosala kati na bisika epesa yo lokumu mayele mabe na satana oyo akoti kati na bisika akotisa mbutuma kati na bisika na zwi bokonzi kotelema kotindika ye mosika na kombo na Yesu Kristo tobengi okamba mpe ovande lokola biso mpe tobengi otelema butwa lelo vous excusez biso na orthographe bazakata bakomboza tellement makasi abotami na Mushi le 19 novembre 1945 na Mushi le 19 novembre 1945 akufi le 18 mai à Kinshasa. Oui, na biso pe atanga aza intellectuel asali ba études primaires na ye na Leba
études secondaires à Saliango na Bokoro, na école comme accoucheuse de Bokoro, à Salipé ba formation na coupe et couture, a eu diplôme na coupe et couture, azalaki marié, fonction ménagère, azalaki mère de 9 enfants, un décédé, dont 8 survivants. Na 8 survivants, tous en a 7 filles et un garçon. Moé Inabiso, azalaki fille unique de la famille Ifkri. Orthographe ezango makasi. Wana famille paternelle. Azalaki aîné des 9 enfants de la famille Nkukuma. Wana famille maternelle. Azana 24 petits-fils. Azana 10 arrière-petits-fils. Voilà, namam kousé biographie ya Moé Nabiso yango wana. O tolobi te bande ko mosusu baebi, merci. Ok. Kasi bola munde telemisingai. Nazoe ba er mama kufaki. Mama Kulutu Elise atika kingaite. Abandaki vraiment ko s'occuper na ngana mboka ya kutu. Abandaki chaque fois ko déranger ba ya Lusette, ba ya G. Soki ba uti classe so ba ya nam nanda ko zwangai. Na cité pas mangana Lumumba. Chaque fois soki na zangi même Minerval. Soki mama Kulutu na nga Jean ya zangi na zo kende mbango kuna. Donc mukwango ya Lusette ko makinde ya ngai. O memanga ko kena Lumumba. Na bande ko lata bilamba oya zo tonga na maboko. Do atongela nga bilamba na lata bilamba na ye na lia bakwanga na ye na lia mbongo na ye na tanga pe na Minerval na ye. Vraiment aza mama oyo amanke nga vraiment. Paix à son âme. Merci beaucoup. Voilà, bandeko na biso bazu courage et volonté ya koya ko pesa témoignage. Ce sont ceux-là qui caractérisent tout et frapper l'Esprit Saint. Parce qu'il faut se le voir malade, l'Esprit Saint a guidé. L'Esprit Saint a guidé, c'est le diable directement. Donc, bandeko bazui force, tout et courage à témoigner, c'est les biens. Ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Et bon, il faut témoigner, on témoigne likundu, et ça diable, maté, maté, écoutez, bangote. Donc, on continue à 4e point d'abisso. On te repère sa mot de circonstance. De Tobengi, papa Kibano Antoine. Merci mingi. Nandenge boye kodalisa. Biso famille Motiti Elise. Napesi merci mingi na bino. Nandenge boye kodalisa biso famille Motiti Elise. Motiti Elise abotami atiaki komona elongi ya tata na ye te eza mawa mingi lokolaki mpe atia komona mpe elongi ya tata na ye wana eza mabongisami ya Nzambe ye moko. Lobi ya tongo famille ba okende ko kozwa ebembe ya mama Elise pe ba okende kokuna yango na mwa ntango moke
soki bake kokunda baoyo mosusu bakozala disponible bakotikala bakozela te soki baninga bauti na kunda baye bajus soki ezali tomeli mo moke oyo ekomona na emelami mpe topanzani matanga ezali te moto na moto akozonga na ndako na ye na moto kokuta na cimetière moto na moto azongi na ndako na ye matanga ezali te peut-être deux membres de la famille bakotikala po basola esi matanga ezali te nana mingi ya koloba te apesi bino kaka merci mingi na ndenge boasiste biso merci. Merci beaucoup. Bandeko baza na jus, baza na genre de fleurs. Tout le monde va bon ici espace liboso wana toki koya ko déposer. Wa monique à cause de la indisposé. De l'objet à cause de la tenté, il a se présenter et gaza les locaux alignatika soit fleurs, soit jus. Le moment est venu. Aya ko déposer yango. Donc tout ça lango en ordre. Tout ça lango calmement. Entre temps pe bandeko zali ko ça la biso ti ya matanga. Mañana.
Thank you.
Thank you.
Baca
Manga
Thank you.
Nous sommes
Papa Paul Opika, Okutu,
Akron media le doni Emile. Il comme la fois quand na kisasa mi. Media grande pipi depuis bobo les kisasa. Il comme bien pour moi. Ne pouvez me poser ce bon ya tampere. Au point moi. Les moubala, les moubelles les n'a pas. Il va me ramper. Il peut la ta. Il a ici le faux soundé. Il va bien. Ah, Kayira. Nous le depuis on parle de Vitec. Studio 04, recette ingénieur. Papi Koki. On sait qu'on vaquise. On sait qu'on va. Jacques. Alphonse Lemengue. Avant nous lisha. Moi l'ina mouille et il est sous-pousa. Mon connaisseur n'a le poule. Abbé Faustin Ampouya. Les balles en fond qui me. Aglane bébé. Et non, aglane pour lui. Il comme il doit pas t'en aller qui va gêner les balles à fond qui me. Ok, ya, les mecs qui s'arrêtent pour moi. Ne doit pas pour toi. Ni Kembonement, ni Ingénieur, ni Zaga, c'est super mon Kampodo. Mais les allos, les bois, les jurés. Allez pas au train de Mangé. Et voir toi, il vient un peu ou à l'indien qui a été fait au Sam Perumbe, Jean-Marie Loupoulassi, Denis Lesbé, chef Godé Isangani, chef Marcel Jean, chef Ibia, chef Ikaza, chef Ifa, chef Dada, chef Mounien de Diyekma, Mbé Ngobla, chef. Mais tout le mec qui a un benga chudum punga, et vous avez un benga pou, lui a tenu un peu pour la guerre et on dit à François à la mawa, on a été. Mais maman, le main dans les plateaux, par exemple, la maison mes primeries. Ne cambe, vous lève papa, puis la monde lève quand tu vas marcher dans le mot. Quoi? Parce que la machine m'aime bien, parce que la tique. C'est la mort, la qualité associée à la rapidité. Il y a le louis, et canan collet, et mouille, il y a un yéné, avant que les catènes ne l'aiment pas. Media oh papa, media oh papa, media nelokino papa, media otigido papa, media otigido papa, ela papa oune le fio papa, ela papa oune je tata. Le gouverneur regarde l'homme de Bandundu, la cacha qui sale, Dampra. Atasi beja clansi mizimilo kongranke la clau mayo. Atasi beja clansi mizimilo kongranke la clau mayo. Maida makazi boni gosa sala yo. Abdon le mundo, vous allez grapper, super beaucoup d'enfants, quand on parle de jeudi de péchole. Mini, tiens, mine de mania. Moi, on fait un lait, on l'a dit qu'il gît le gaillard. On l'a pas fait, non plus. Moi, mais laissez-moi consommer, mais tiens, qui gît. Papa, que tout, on l'envoie. Damas Maleka, Robert Wantere Wanjime. Kekos Momoy, Kazoki Mbaka Ilonga, Oyoki. Setia, Yondem Best Lumière et Super Moutiaou. Yonga Tatana, Yonga Tamoye, Yonga Tendana, Yonga Mama, Yonga
Bamba
Tumbale
Mama,
Voici continent chaud. Et une fois na morgue, ils ont un espace réservé pour la biso, pour la recueillir pendant au moins 20 ou 30 minutes. Après, on a se diriger dans le cimetière ya Kinko, les nouvelles cités. Wapi tokokende kotika mama koko leki tope ya na biso. Et après kotika e tokozonga awa. Tokozonga awa, moi mo soki ekozala, soki moi jipe ekozala, tokokabola et après topanzani. Donc tobandeli 8 heures déjà, tokomi na mort na biso ya mabanga, déjà na 8 heures. Ils ont un espace réservé pour la biso, pour to mec un peu pour se recueillir, pendant au moins 20 ou 30 minutes. Et après, en gros, on se diriger tout droit dans le cimetière ya Kinko, les nouvelles cités. Wapi to exposer corps na biso. Et après, on a awa. Donc, awa na lupangu. Pour mec un peu clôturer, pour quand on a besoin de te banda qui soit na magie, soit na moi iloba, soit na moi remerciement. Et par après, to kabwana.